Na quartier Bola na commune ya Masina population et bomi moyibi a betami lokola nyoka aux cœur sensible kota l'élément haute. Kaka ndenge tolobaka 99 jours ya moyibi moko ya nzambe ndenge pe esalami awa tozali awa na commune ya Masina plus précisément na quartier Bola oyo bozali komona kuna na musika alali na mabele boye azali moyibi alali pongi ya libela c'est-à-dire akufi population de ebomiye et se rendre justice po balobi trop c'est trop na mupanzi oyo insécurité eleki balala kakutu lisusu malonga te potangu nyoso bakotelaka bango na mapangu bakotela bango na bandaku kopiye kobotola biloko voire même ko violer en tout cas balembi ko vanda na insécurité ya modèle oyo yoka communication basalaki la police basuta nyonso eza na Masina na quartier Boba balongola bango nyonso awa parce que bakomela bazosala crime na ba criminel wana bakome complice na ba miyibi wana bazosala crime na ba miyibi elongo balongola basuta nyonso ezaleza la tête ezala antenne sala biso mabe eza ba policier bazoya na quartier na biso toza ba victime ba voisin na biso na avenue Njoli bakotaki balobi boye biso toya na bouclage bazaki policier bayete policier na bakuluna ebele soki ba 10 baye wana balobi tosala bouclage na bouclage wana bakoti porte na porte bazwi bambongo na kati bapolisier batelemi moko atelemi na Njoli moko atelemi na Kitima na arme bakuluna bakoti bazwi batelevizio bazwi mwana batie mwana likolo bayebisi papa mwana tozokabola mwana na katikati pesa mbongo papa mwana moni mbongo ezate apesi $20 na 200,000 ya francs congolais bazwi ye na batelefone na batorche na TV na bafle bazwi biloko ebele na avenue Njoli numéro 14. Mon général Blaise Kilimbalimba, commandant de la police nationale congolaise en charge de la ville province de Kinshasa, mon général Mania Tchani, les Panthères Nord d'Afrique, commandant de l'opération Panthère Noire, à Wana quartier Bola na commune ya Masina, population ezali kosenga intervention na bino po makambo oyesila libela balimbi pe babeli libino. Dossier à suivre.